Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission que vous aimez tant, théâtre et cinéma, la première et la plus grande émission de chroniques théâtrales et cinématographiques de notre pays, où Ezaïtanga, les cadres, les liés, où Ezaïtanga, Papa Bousson, Papa Abana et Abaleki reçoit pour vous vos stars de théâtre et vos stars de cinéma. C'est là qui ont choisi le théâtre, le cinéma comme leur métier, leur profession. Vous le savez, Ezaïtanga, Papa Bousson, le rôle esclave Nabino, akotaka atambolaka kolantama na manda obino oyo azwa kota na bino kolantama na mokumba bopesa ngai ya koluka mpona bino bastar na bino ya théâtre ya cinéma quel que soit bisiko bango babatami bisiko bango baza, raison pour laquelle bomonaka à travers vos émissions théâtre et cinéma, les différentes émissions tokotaka même na bandaku na balia ba répétition donc tolandaka penda ba artiste ya comédie bisika bazali et lelo lisusu Papa Bousson Ezaïtanga Papa Abana a kei ko visiter pour Nabino une actrice aza leader de sa troupe, présidente de sa troupe et sous l'assistance de nos amis de la régie, je vois là King Kaboya qui nous aide dans la prise de vie, Rombo, Kapita, pourquoi pas Moscou, pourquoi pas Moscou Kabongo, pourquoi pas Chigamwamba, pourquoi pas Belonti Kadi, Tozo Kende, qu'on découvrir, invité au Ezaïtanga Papa Bousson, à y visiter pour Nabino, à y surprendre. Alors, King Kaboya Tokota, to présenter, to lagisa, bafan, ba téléspectateurs, invité, Oto Yambeli Bango, na numéro à Lilo. Alors, tel que je l'ai annoncé, voilà, elle fait son entrée. Maman Bijou, bonjour. Pasta. Bijou la reine. Maman Bijou la reine. Donc, vous avez compris que c'est elle notre invitée d'aujourd'hui. Toye, Koluka, Lukaye, Abatami, Migolo, Azabaroto, Kolubi, Ezawa. Ezango musika na Bandal Sinkil, na 8 décembre, avenue Kassanv 41. Dans la casa Ali Bronda, paye moko boss Eric Mbamba la Suisse babi mona batado na Monica. Donc boss azara moko na la casa awa ba chambre kitoko yo pe mère ndeni mère peso aye chambre bien au sepela bat ba utangola partout so boye na mino kaka a na la casa masanga musique bien au sepela. Je suis bata. Na bata mpini. Migolo zali. Voilà. Alors Maman Bijou to ko fanda to zoatan ko solo là. King Kaboya, ok. Voilà. Yofandawa pour to solola. Malamu Koleka. Alors, Maman Bijou, boni santé na yo, pena troupe na yo. Oh, santé à Maman Prophétesse, Kilimanjaro, autrement dit Maman Cessé. Nava na ngwende na nga donc. Nangolo Nzamba Skatenda apôtre Gilles Bumba Makengo. Naza bien a bombanga penza. Nous allons pas bingo Maman Prophétesse. Parce que na mona makambo ekoya. Oyo kosala na mona déjà. Yango naza Maman Prophétesse ya lelo te depuis na botama. Na épargné na ngana ba polémique misusu. Po comme Ezaïtanga Papa Bousson ya ga ay kotala bato ayesu ko swanisisa bato na bandako na bango to bisika bazali. Munoko yo kanisa yo mondo za munoko ngapela munoko makasi na obanga te kati na bonzambe yo za pasteur ngapela ma prophétesse to so na kana ndenga ki bonzambe ka Boni groupe na ngeza bien la visibilité est comme belé on ozole kawapi naza ancien TV chaque mercredi na 21h30 rediffusion jeudi na 8h30 naza un numérica Numérica chaque jeudi 20h10, rediffusion samedi à 9h. Nzamba sala ngolo Banda na botama, nzamba sala ka ngolo. Pona ota na famille moko boye bayeba de nzambe banda kala. Yango wana. Ndo webisanga ke bando botama. Banda na botama. Kana yebi Bijou la reine tango groupe ekufaki okomi ko galérer comme le rola mwana mawa obosani ba période wana. Jamais nga kokoma mwana mawa. Groupe na ekufaka. Kufaki ça l'exécute plus de 5 ans et banda ko légaliser sous. Groupe ekufaka te zara mam na ngamo privé na vandaka. Et ça la une année jamais nga na ko galérer. Nga na kota non nouvelle ngé na zara bien. Na zara déjà bien présent na mangwa ou ba bakata ba gaboye ba yebi. Nga na kota théâtre pas cité na kota théâtre te que non so pende unité.
na galera jamais na vie na ngai. Ngam na bokonzi nzamba sikatenda. Apôtre Gilles Bumba Makeo. Wana moni ba papa Christophe. Monoko nyo soka pour mikolo visibilité bakami groupe na ye komi compté pa ba groupe za stable et ba bazo za tampe ya kotala. Te batala kaka batala kaka po na sala musala ya bien. Na lamba biloko oyo ebeli balie pe na mesa basepeli na sala elo te ke non na sala kaka malgré non na sala penza ke non batu bavandi babeti pe maboko to mil pe na musala ngo papa iza yo yebit to ko kende ka te ke non to sala bilomo kosa leka to kosa banani bana kin balinga su to kosa bango te batimbela makambo yo sali combien d'années les ngai batu asala babanda pe masolongo kala 25 ans donc ça 25 ans de carrière parce que depuis 1900 mangwa wa chokabona na ngana koti nakuta ba Willy Mambu ba Ibakata ba Zena ba nani nakutaka bango pas nouvelle yenge we ba série wana polémique penza ngadia la nani na mettre pas ngana kotaka na ndenge okendaki pe pa isobe. Bon, nakenda pe esobe te batu bayeba te. Po mezaka nini? Ngai esobe vie gaou ki sita. Donc tozaki pa mangwa biso nyonso. Tozaki pa mangwa biso nyonso. Après osa ke panzana président mangwa ou akenda Lubumbashi ba msu batikalaka. Willy Mambu na panza kala basali le dio. Ngala kenda na nganjili. Nakenda okuta président Mundweri, Vie Gaou, Kisita et Sobe, 4 leaders. Basalara El Njili. Après temps de Londres, pas Hollanda, après temps et Bakata pas yé to selpe musana biso et s'il est à 4 présidents. Koyo kanezalara na ngote. Biso baserona to zana biso tambo ata musuna président la die Sobe na Mampasi na de Londres to tambo na biso tant basali mouvement to zani tant ka to zalara déjà. Ozara pas batna ot. Nde tozalaki wana na moi que quand même na koli fona sa groupe nanga nde na sali groupe nanga na tozali soka esika moko panzana te et que nous avons na groupe ya chocolat olongo ok na groupe moko boye te tozala salon ya munene ba chambre na chambre pas mango nde tozalaki Bijou la reine otoyambi aza actrice a minimiser te aza actrice oyo asali musala depuis ndenge mukazolo ba depuis 1900 mangwaou et aleki na pas le phénomène sobe na ba leader ba Mundweri et tina ndenge lelo asali troupe naye donc le temps de la grâce zana 25 ans de carrière donc groupe nangai on ba compter ba leader ya basi na masolo ba ko compter pe Bijou la reine nga comme fondatrice président Zali président Kauma ok nga penya na vandi na na oluka penza na obeta porte pour na ba partenaire ba sponsor donc président Kauma ok ba montage Junior Nzambi mwana 9 ans na PC mbote donc ba bundana parce que ba président ba leke belé ba présidente ba komi belé nga la préférée na nga na zananga fondatrice ya groupe Le Temps de la Grâce. Vous avez président vous fondateur. Bon naza vraiment présidente soute. Yo fondatrice c'est quoi yo longwe aux yeux qui président PC mutumso yo le président Zali Ezaï kala tout le monde na soute mon groupe na ngoye ba monte bwendeni. Ouais, il faut tout na docteur sous les bengo sponsor officiel ya groupe Le Temps de la Grâce ba koye belé ba osangana ba ko palangana docteur sous les bengo to umeli ba aussi sango ba aussi sango ba yaki mbangu bakatani yonde makamu patika yo naza pe na boss Eric Mbamba la Suisse donc groupe Le Temps de la Grâce ma futara je la reine abundi trop et puis azo bunda trop teto bunda te po et puis ça mena de biso mutu muso ko zala Bijou la reine ko aza mwasi asala groupe na nga pe na landa e simba biso to yebikiste to yebida nganga te yango moni nzamba sunga biso olanda na bo bazana bakisi ba kota bandaka nganga ya batu musu bakanisa nga azana kisi mais ce que tongo ba yepa na kisi na sa groupe nga pe na ke kokota o kende kuna makambo e simba te ba musu mona basala ba groupe evolution ezala la ngote banani susu
bango ebele yo moye bio biso bagroupe ekufa totonga na bango ebo groupe na ekenda totonga nga na journaliste ba question za ngai awa ngai nde c'est moi le chef so comment poser nga ba question na 4e émission banani neti banani en tout cas ming Joliance groupe ekufa wana za mwana papa wana za mwana papa ebele ramener privé ebele basala ba groupe bon tout avant yo miso pe après yo au même moment moto na nzambe nga alobelaka le temps de la grâce le temps de la grâce nde makambo le temps de la grâce nde makambo nga pe na lobela pe santé le temps de la grâce film bozo lexa mikolo film moto lexa mikolo eza mauvais cœur motema mabe ya bato osalisi mutu kota suka alingi na yo te asaleli yo balikita obika na mboka na biso Congo so bayini yo bakokoti na kasa ya liboke balingi yo pe okangami penza mais yango topesi bango kaka titre epesi mauvais cœur et puis pourquoi olingaka kobenga okoka kojouer film moko te yo kaka na baacteur na yo ya le temps de la grâce il faut kaka kobenga baya baterese obenga bantiaka lobenga bamakai obenga baze ebele oyo obengaka nabengaka parce que omoni tozala na acteur na yo bakoka te bacteur nanga tenir film du début à la toumeli bacteur nanga 11 ans déjà toumeli na bango problème ezaka ndeni tosala sous forme ya nzonzing comprendre na okotinda ngo na soit na site na yo omoni elongi ya par exemple ya Thérèse nde olobi yana omoni elongi ya pasteur patron omoni elongi siko bana na biso pe toyebana na bongo nga na bima na ndako na biso te kamba mona comme Bijou la reine basangisa nga na bato ti lelo pe basangisa nga kana ba grand ba maman ya biso ba groupe salongo to banda osanga na bango. Aujourd'hui c'est pas le cas acteur na bino baza étouffé neti yo groupe esali 11 ans acteur na no to yebi ya Bijou la reine oyo ayebani pena makasi parce que ba biogali ngoto baza wana 11 ans déjà ba vous les étouffez ozo étouffer bango jamais na okiko étouffer bana nga basepela bongo ngai tong na jouer kana mama bomengo na jouer na mama bomengo ndoka bien biso kuta mususu au moins ke oye tournage mais oza concentré te obima boye mabe obetel solo bango penza au moins ke ba ye tournage ba vandi ba bipo nini bokoza calme te ke tangu cameraman oya ba bouffer au tableau na yo oleki okenda kobebisa nini moi ba idée vous allez déconcentrer c'est ça donc et ça la mabete kobengisa 2 ou 3 personnes na kata groupe et ça la paie bien to comme un cas système featuring biso mto banda onten depuis bokoko ezala non Bijou la reine 25 ans de carrière 11 ans ya troupe na yo bilan pour na yo ezandenge bon bilan na ngai eza bien eza vraiment bien makasi surtout que to comme en 2019 oyo na osengaka théâtre oyo kota oyo pona depuis bomwana on a na agini bon ça le ba calcul te basela 25 plus c'est gazana mais nga na mukolo nga bota nga wanga na bana te nazana moto la nzambe divin Kilimali Dorcas Kilimali Anthony Lusanga Mbamba te Grabesolo na bana nga wanga na bana nga tende à combien na plusieurs enfants nani ba Winner Minimbu ba Préfina Minimbu Promedi Minimbu nana bana ebele bana ba wanga na kabana kinkabo ya soko wanga na kekoye bana ba actrice nani mama nga za mama naza responsable na jeune fille ata bobi na nga na 100 ans oh mais bien nga kuna linga babenga yaya linga babenga mama na linga mtso benga la reine okakanda omona silika mwana nga divin bi aya Bijou ba chala mwana ku babenga ba ona kombo yusko ngo sika po na linga babenga mama na linga lokumu bana ba wanga na kabana tenga na mama so ba wanga na bana tant mieux ngai naza mama responsable mama ya moto na nzambe divin Kilimali 25 ans théâtre memeli nini obanango depuis bomwana théâtre memelinga ba bonheur ebele parce que kovanda na la casa Ali Bronda pa boss Eric Mbamba eza théâtre so nazaraka Bijou Mbambi bakadiona na ngina 40 ponga ya mwana lemba mingi baye ba vie ya moto te o abota mana kingasa mpeza komi o abota bana 20 asundola bango pa mama bango nga mama biso akufa nga mama na akufa kala mama biso akufa na papa na nga Niko Mbambi na papa na nga Molimo apôtre Gilles Bumba Makengo
Donc bijou la ngana kola na lemba na station à Fina. Ngina numéro 40. Et résidence de Césawana. Donc c'est ça. Mimila yo. Et mimela ngata kando yebo yo lukanga na bandal. Yo vanda musika mo yo lukanga. Et mimela nga relation bien na ba madame Kiki Kibambi. Na ba ya Willy Musheni honorable Patrick Mouya. Baninga mso mimila bango ba voyage. Na ba Afrique du Sud ba poto. Tu voyage à peu. Ceux qui peuvent voyager, tu voyages. À part qu'à poto. À part qu'à poto, na ebike. Le quoi qu'à to kufite to qu'à poto. Donc, musala oyo efungola mambebele. Ok, père voyage aux anos n'ambongote. Aux arana visa na yota mususu de futi ba billet mais au komi penza ba pesino ah c'est 25 kongwati c'est 8. Misusu mimila bango bijou la reine misusu mimili bango ba ko tia bango na ba panneau misusu mimili bango permettre na bimisa aux théâtre cinéma. Donc à tolobaka nyonso o itali ba acteur misusu mimili bango ba mituka misusu visibilité makasi misusu siko yayo. Bon, les mamba mituka, yo no mona mutuka ngate biogal. Faut l'exé mutuka. Yo no mona mutuka. Oui, ngana tanga ba kombo. Mina lubika ka oyo bonheur, ba avantage au théâtre et memi na baninga na bino misusu. C'est ça bien. Soupe lelo ba sombe ba lopangu na musala oyo. Oh, et ça bien musala na babi mutolia la motoki na eti. Mutolia la motokine est-ce que mutu vraiment ko vanda un responsable au lekino na TV lo bakenga mutuka la ngai yango yo na sombi 5 mutuka na sombi 5 le pang po batu basani eza vie na yo na famille na yo ozolana lo ba sala mabe bon ye moko ayebi nde ba botela eza mutu musu pa sa mamne batu oye bate Psycho oyebisa batu pa sala nini babakiselo implicité or que tant musu banda ne musala o asimba ta $500 te $1000 te okotisi un quinto ayini yo po comme on a bongo sala mutelo ota yina na yo siko yo ozano bien na nzamba opambola yo osombi mutuka na oza 10 lopangu na oza 5 lopangu na leki na TVK pour présenter ba lopangu na yo eza un sens te mama bijou la reine oyambi biso na cadre oyo yo zali Balobi, ah oui, la casa, on peut s'élever. La casa, Balobi, ils ont tellement, donc cadre, ils ont tellement bien. Ah oui, et on peut se déplacer. Dans cadre, toujours, il y a ambiance. Tout retourne ouais. De l'autre, il faut visiter Maman Bijou la Reine, tout zoaté en console dans la bissonaye. Si quoi yo, bon, à toi, souvenir, aux Akobomba, aux Yozuna, Moussala théâtre, mais, bah, j'ai appris que baba kilo bambasu bampese eza solo mauvais cœur petite pièce mauvais cœur motema ya mutu oyeba te mais biso toza biso ya nzambe mutu o asala bato mabe ye mo pasuka mabe babi soko bomi mutu na mbeli yo po kufaka na mbeli ata lelo te biso ko atoyebi na biso kisi te toyebi ndako nganga te toyebi kaka nzambe okosala nyonso me olonga te olanda pese na mbasa ngo bana babokelaki baninga na mosala te komaka bongo na oyeba pe te na oyeba te nga l'essentiel papa oyo ozomona na photo papa cameraman zwanga bien papa oyo apôtre Gilles Bumba Makengo na église du Dieu créateur de Skatenda Thomas Nzambe abix Nzambe na ye abixinga na sambelaki pona yo pona na mpese na mbasa abondeli pona nga na biki tango basalaki bazoluka nini balukaki nini bon wana nayebi bango te naza na temps koyeba bango te tellement naza mwana Nzambe mutu yo olingo osala nga mabe me nga naza na nga mwana Nzambe ye moko otala abi o mutu ngo nalingaka ta te yango nalati sapatu na nga yango oyo ozolakisaka mbaso yango esila naza bien ozolakisa babilamba bamai te merci ngai nazala bongo te eza oyebi nga surtout ke naza na botama na famille chrétienne toyebi makambo wana te so Nzambe apesi yo olati toyebi makambo wana te ya kolakisa ya osala boye me naokumisaka Nzambe asika te nda na ndenge abatelinga abombinga ta mosusu tolinga tosola boye te na ngai nakufa parce que eyaki ya 5 jours eyaki mabe Nzambe asunga
na profiter pe koyebisa bandeko na ngai ya théâtre bamusicien bato tu bamama zandu nanuti lomba yo oza na zandu wana bamama ya super bamama bapapa ya bijou toza na séminaire eza le 28 février esila le 3 mars boya bata baproblème mpo biso nyonso toza na baproblème toboti bana toza na mikumba ebele tozoluka misala surtout biso tozoluka basponsor bapartenaire lokola basule bengo so babakisi ata mwa 10 moto lokola docteur sule bengo boss de boss oza na ata 10 2 jours eza ebele osomba no lopango mpo ye déjà sombi ya biso mutuka donc ya oloba kuta ezalaka nango te lokola olobi mamba mutuka yango wana ifoka toloba merci na docteur sule bengo parce que toumeli na biso aza papa moko malamu ayebi kosolola na bato ayebi korespecte bato lokola babiso oyo so lelo tozodondwa boye na nzela na ye nzambe azosunga. Mama Bijou la reine, actrice ya mboka na biso Congo, aza parmi baso bazosala fierté bazobunda bazotombola mosala oyo ya théâtre pe ya cinéma, il faut les reconnaître. Eza na misusu mingi nazoloba côté ya basi parce que toyembi oyo toyembi lelo aza mwasi mingi ya basi basalaki bakombo baningisa mokili basepelisa bato basala batroupe mais lelo on parle plus d'eux, c'est-à-dire on dirait carrière et suka na nzela. Mais Bijou la reine aza parmi baso baza ko continuer kobunda na musala okotombola yango. Mais Bijou la reine oza mwasi réputation na bino ya basi mingi ya bino baso bozo sala musala oyo ti lelo ezaka ka image na bino ezaka bien te siko bokosa ndenge po boswani yango. Merci papa Isaïe pour la question makambo oyo nga lobaka eza excellent éducation ya mutu mususu aza na ndenge baedika ye mutu mususu banda babota ye ta mususu babengana ye mpo na kindoki akoma ne fazer na zandu to na wapi amoni kiakoli akomoni kosala kindumba amoni keleti biso tokoma bamama fondatrice boleki na tv obi nazo recruter aya koti ayeli yo milimo nyonso milimo na ye ya mabe wana uta babenganaka ye ya kindoki asangisi na kindumba na mitema mabe aye nango aye kobebisa bato na kati ya groupe yo omona mutu baoyebisa ye tika kolakisela bato soutien libanda akoyoka te mpo aomona donc aomona yo na monde na ye wana donc oza eloko te parce que mutu oyo oye kosala mosala biso bato oza baéducateur ya masse baéducatrice ya masse oye déjà koéduke bato il faut se comporter toboyi te badanseuse na biso babina na basous-vêtements na basingle maintenant na mona te babima nango libanda batamboyi nango bongo toboyi te bakopesa rôle peut-être kala pe biso ntango mosusu toyeba nzambe te baopesa rôle boye olati otiki no mopende libanda mpo na nini kozanga oyeba mais ce que ntango ozososoli déjà ke non naza responsable naza mama soit naza mwasi mpo mwasi azalaka mokie te mwasi azalaka deya mama ke na se comporter bien mobali so alingi abala obala kaka na soutien libanda te nini sous-vêtement libanda te aobala mpo oyo obombi nzoto na yo omoni soit ndenge totika nzoto wana eza yango apporter de tout le monde ozomona tokopesa conseil. Mais il paraît ezape bino balider nde boza la base ya makambo yango oyo mibali bango nde bainfluencaka bapusaka baactrice balata bongo oyo bino mpe ya balider ya basi bozwaka donc bozopousse bana na baactrice na bino balataka bongo mpona koséduire mibali e bazwa bambongo bayaka balombaka mpe bino balider. Jamais kutu nga komamba chaîne nga mona futa chaîne nga et puis bana ngo ya groupe wapi papa nde oyebeli ata 1000 francs ekesi batiaka te et puis otinda ye na sens ni nga za jeune fille nga doka sa Kilman na muninga ne Jenny Mondele mikolo kuna kota ya beau marché kuna azoko epate fort donc na kotinda wana ba ngai jamais nde naza bona kotinda mwana et puis ba maman ba sepela mwana ye na chasser otune nga okotala ngo ti okotala ngo te na esa bonga mama yu matin na timba. Moi j'ai appris que ça même na ba bino ba leader sur ya basi surtout bino bato akala beaucoup ça lesbianisme na musala théâtre de leader ni tu ya mwasi ozana mo actrice na yo moko boyo komisa ye soit dia koma mwasi na yo to bino mo bugande bosala sala mabendenge na bimisi secret oyebi bakati ya bandako na biso moko donc moi ngala contredire yo ezate mais ngai de ma part il y en a qui le font
Ah, papa ngai natalaka ya ngai nga nasala mambo wana te. Lele yo côté wana eza. Pardon. Ngai ngai vraiment nayebi mambo wana te puis nayebi te ke ba garçon na biso nde toyokaka ba garçon na biso bazalaka décime côté PD côté mobali côté lesbien côté en tout cas nga vraiment natalaka le temps de la grâce nayesaka nzambe apambolanga malembe nazwa sponsor nazwa bato oyo basunga ngai mpo babi moto olia na motoki na ye no makambo wana ezalaka eza te omonaka na répétition namonaka elateli actrice na omongo boye mais ngai bijou la reine Kilimanjaro azomona to azomona balata bongo tokosi nga nakosi lo makambo nakosi lo baactrice na ye jamais intermatonge kasi yo répéta akolata pantalon jamais akolata eloko mo boye wana rôle peut-être oyaki baotourne na restaurant kuna pa PDG Malos na profite napesa gérant Paul Lutumba merci gérant Papi Diakota abango mpe ya babombanga nga nayesa bango nga mpe na mwana Malos donc mpo babombanga wana bamisu bafutaka biso président Jano Binano mwana mama kuya asekuya champion honorable David Mukeba biso motro Eric Mbamba la Suisse baromela mai na tonga architecte Willy Ilunga babi architecte Willy Ilunga atonga donc des fois Stéphanie Odiamote m'a dit minimbu songa mbeli babeta helicoptère première dame wana moni soleil américain première dame baninga la mibali na bango boluka pe ya bino ya Bruno colonel Mopepe babi service spéciaux vient na ngai yo yebi na tikala na yo donc des fois apôtre Gilles Bumba Makengo wana papa na ngai ya molimo nzamba sunga yo madame Kiki donc gérant Kokolo gérant awa na la casa awa gérant Kokolo Eric Kokolo tozo continuer maman bijou la reine mais j'informe que Toroyamba aza président. Il y a groupe, à rejoindre, il peut déjà venir, il peut déjà nous rejoindre, mais dans notre temps, j'ai sali docteur Soule Bengo. Nzambe honorable docteur Nzamba Bokono. Pasteur Yeyo. Zaitanga papa Buisson, Torobeta Masolo, Totonga mama la reine mwana mungala, Bambote Siko Zolanda Biso, maman la joie Kabelo, Kabelo original, maman Sarah Kabelo, maman Esther Kabelo. Couleur ya blé bambote siko zali Rose Ngalula Mima bambote Julia Kapi bambote esika bozolanda biso avant nazwa chef ya groupe à rejoindre biso mama bijou sikoyo yo na musalango de yo kotika na noka actrice ko jouer ka na ko sala théâtre pe cinéma baninga bakomi ko pousse lisusu moi ba vision musika to moni dernièrement bande kona mususu 7e bagarre oya mekaki apostilaki apostilaki mamepela tala mutu na mutu baninga ba continuer ko rêver baninga te mutu ya théâtre na cinéma papa ezai mutu na mutu azaka na vision na ye mingi tokoma obomba mam na biso moyo etala ngo ezate parce que bancho baleki ebele monde na bino bon siko toloba nini tosa semblant ngai mpenza olobi nango ta mutu moko abi obi kala bamisien bazalaki baoyokana te bakutana baplateau na baémission makofi bitumba mpenza mais sikoyo tozobomba trop tolingani te tosala basemblant soki olingi mutu kosexe te kosolise te osala semblant pourquoi olingi mutu te mais soki okutani ma copine banini te nga yinela biso mama bijou la reine nga bayinanga te nga aza mwana nzambe nga so oyininga yo moko moto kaka ezopela yo nga bayinanga te parce que naza motema malamu mutu oboya ngai ata nzambe otuna yabi oboya ngai na miso ya bato mais ntango avanda conscience na ye esala yo te tosala nini asala la reine nini toweleli nini otikala no kaka actrice non naza na baprojet ebele esengaka finance so moto alingi asoutenir biso toza na biloko mosusu papa ezali oza na mposo oke retourne neti na bangola na bapoint noir banini oza na besoin ya 10 personnes 20 personnes boke retourne mais mbongo eza te osala ndeni fo nini soutien ya makasi ezalaki no moto mpenza bike no bozangi bavisa bozangi bapasseport na sali bato kala banda osala bongo me lelo baza na bango su te nayebi ke na makasi ya architecte Willy Ilunga
aosala boss Eric Mbamba la Suisse bossa na bango na honorable ba docteur honorable oyo ase respectaka docteur sous les bengo nzambe ya bokono babiye ayebi kopesa biso valeur ya pesa ne ba 30 minutes ok avant d'ici ça ba importance te ayebi valeur ayebi koza mutu aye mbala moko aza boss de boss et puis abina pa pamba te ase respectaka motema ya mama mimi nzei pona moi ba docteur mo bobo se comporter mabe sous les bengo nzamba bokono sponsor officiel asombela groupe le temps de la gascar bokoma otune osombeli bijou la reine car yango bokobomanga pona nini touta libumu moko te yo pe sikoyo ba groupe mususu zela nano ba groupe mususu asombeli bango ba carte po yo bobandine ka lobi ba groupe mususu o babandane ka asombeli bango carte bandi lobi ezali kambo étoile tiki bon nzambe ba ko suspecter pe na te na lobi te bo na lobi boy zela nano 11 ans. Apôtre Gilles Bumba Langai. Basombelaka yo carne. Katenda. Po naza nzambe. Na ebikisite. Et puis to banga ape binote po boza mino pe nelote. Mais na ben osila na yo na sila na na moko tikali yo. Na sila na ye etikali yo. Po buzobeleki. Pe mo muto ba conflit ça rassemble on dirait moi malamu njoko za muto pe ba conflit malamu oh c'est que voilà tous les chefs moi malamu franchement désolé oh là là Bijou la reine fondatrice Kilimanjaro tous les chefs du groupe bonjour chef bonjour papa za boni malamu vous êtes comme mon leader yango ande makamama cc mutavanda na ngwende na ya tonda mutu asalaka bioga ningo tapema ndenge azozaka l'aise ndenge ozotravaille na mwasi otiki mwasi azokamba yo eza l'aise naza plus qu'à l'aise kwa mona vani pembeni na maria mama na nzambe lobaka boye pela mutakala mbia kati yo kobetela ngai maka combien de personnes bakumisa balider na bango lelo masole koma ndenge ezaka bongo ti match quad tolanda mpona minute azokumisa te nga mpenza nani bana na nga bamisu mpe balongwa na bango mais non nayoka te mwana moko aleki na te vafinganga non nayoka te parce que nga moko nanu na se respectaka babi respect eza réciproque nga mo respect na ndo apesa bango baozongiselanga nga so ofingi nga na olando ntina ndako na bino natanga kaka komborombo tunani azalaka so aleki mission so mpe baguerre wana na mission mo boye bon lokola tokóma biso bato na nzambe meme ata ye so akumisi nga lelo bato bamoni soki ofinga nga ye moko kaka akokende lelo asali groupe na ye soki azalaki bien na nga akobenga nga na oya na groupe ne na yo otya epwa elingi oloba te keno nga na longwa so naza na posa na ye mo phénomène oloba benganga so botunaka ba 8 heures omona nga 6 heures na oya nakendaka pa phénomène nakendaka pa pa na yo nano aya te aya te parce que nalukaka oyo aza papa fo naluka eloko nini oyo nakobombela ye nakobenge te keno ajoue figurant to nabenge kaka boye papa ye otala bakoko na ye akeka mabo opamba jamais bamisusu wana nde obengaka bango bazwaka barole ye te barole ezali bamisu bayaka oyo bayaka koyede ngai ye ajouaka nini oyebi role ajouaka na obenga ye na obombeli role mpenza oyo ya bien comprendre na evala mpe kobenga mpe evala nani directeur financier na bino ya wana ye mpe esobe tonton Yves tonton voilà Yves Amala voilà Yves Amala le couloir na sesake te osolisaki te po na sesana na longa Lisboet na longa nasungi yo naboyi na nga koloba makambo mosusu awa Yves Amala azolanda biso biso alobi asolisaka yo te voilà chef Biogal boni malamu papa siège ezaka na Intermatonge bon tozaka awa na Intermatonge chaque mercredi et vendredi de 8h à 14h répétition toujours eza wana pe na victoire wana pe en plus tonga to signaler ba fan na biso ka toza pe na temps ya recrutement to recruter ba oyo to bazala pour ça la théâtre na oyo pe ba monique presque pendant ko sala moi négligence baya na ba oyo pe ba kima boya
Eza na bactère ebele te ozoluka recrutement est-ce que ozolongola bactère ebele te nini nga na préférera qualité ke quantité mpo na quantité wana oyeba bandoki baza na kati banani mais so naza na nga na 20 personnes 30 personnes na nga mais kokiti ebosiko bato bazalaka na ba 200 300 futa bango nyonso to ezala na ora ayaya botika okosa biso tosala mosala nde biso totekamaka international et monde entier totekama totalama tozalaka loko te c'est ça donc recrutement ezosalama makasi mpenza 2019 oyo bato tu bambuma mabe na longoli bango ngamu na longoli bango oyo bakoya nde ya malamu oyo bakoya wana Dame na bango moko boye na oyeba mpo mikolo nde mabondeli ntongo oya test oyo makambo Caleb président Caleb napesi ye mbote tuke bana nde osala avokota mpenza bakende batala etat dame ya mama na yo ya tata na yo ya nani bayeba yo mpe kati na yo eza nde nini nga mpe nakomi na systeme wana yo foko mokanga bandoki ndenge leya banda okanga bandoki na groupe na yo na okanga ndoki te so oza ndoki yo moko mibimisa te ebon ndoki yango ye moko aloba to nga na nakoloba ke ndoki yo moko kaka oza gêné. Voilà, chef, pesa biso ba programme mususu recrutement na numéro nini au cas où bato balingi ba rejoindre pour ça ba rejoindre so benga biso na 089 138 81 42 089 138 81 42 ba bengi biso ba ozo cordon kauma direct mbala mo ba comme acteur na groupe le temps de la boye ndé mais mama lobby ngamo na za to tester bino na ba état d'âme na bino to yebi ba esprit na bino état d'âme état d'âme na yo état d'âme na normal ba mo centre taka mutavana mama 11 ans ça mandefu mazinga mandefu ezate tale na na mandefu en plus bobo ça to bosa ni te to a deux chaînes to le ka numérique na CNTV na numérique to le ka jeudi à partir à 20h rediffusion ça samedi à partir à 9h. Na CNTV tout ça mercredi à partir à 21h30, rediffusion ça jeudi à 8h20. Ça ne va pas poser de problème. Contrat na bino et sengi bon. Contrat vous avez gagné deux chaînes. Ngano ki ke okomol gana deuxième chaîne pour kuna ba banjonjing ba publicité ezokota c'est ça? Te bata théâtre balinga biloba loba biso toi so fungwe chaîne no bengi ngai. To lakisa ka ba œuvre na biso. So fungwe chaîne no boya te na ya kuna ba bengi pe biso. Par rapport à contrat, ça va pas poser de problème parce que numérique a oumeli hein. Numérique na oumeli partout bo benga so fungwe chaîne no ya na donc so fungwe sika chaîne na yo tozali wana toza dispo po na ya so bengi biso to ya ko présenter biloko na biso. Même film, même épisode. Même film, même épisode T. Voilà, Tokomi Nasuka, il y a Masolo Nabiso, Mama Bijou la reine, Balbi Mama prophétesse, Kilimanjaro, Nicolas Azo Ilinga Makas, donc Azo Bunda, Penza, Azo Bunda, donc Atikali parmi Barara, des leaders, il y a Bassi, Oyo Bazana actualité, Oyo Bazana visibilité, Misu Basi Batika, Misu Bachanjana Cop, mais il y a Azo Bunda. Dernier mot. Tozala kaka. Okufate. Tokufate longo na Yesu. Gupe okufate. Te gupe kufa pani. Atanga na kufi président asanso kufa gupe zali. Oh. No kufate. Po ngonga na ebeti te. So ngonga na ngebeti na kufa donc. Même nazana ba papa na ngana église papa Yoka. Mokambi Emile Kayuma, papa Christophe, ba mama Bolingo, ba mama Anna. Apôtre Gilles Bumba Makengo, papa na nga molimo. Yo muta mokili yo bomanga la kufa vraiment te kisi. Zaka munene ka ndenge ba yebela. Kasi pona za bien te. Ngala kaka. Pona za bien. Aji pousa na meyo elongezo zonga kala neta babe. Aussi. O tikaka bongo yo kidibo tikaka bongo. Tala nazaka pembeni ya boss Eric Mbamba la Suisse. Foka elongeza la babenga oni ba ujana. Tozo ngaba ujana ndeza kaka. Ujana munene. Voilà, on va se lever chef dernièrement na yo. Bon to conclure président. Na ça merci na ba fan na biso bo continuer toujours ko consommer la film na biso mauvais cœur. Les films en tout cas na habité tozo épaté bango na numérique ba okima. Na bo sani TV na nga okima so na numérique. To beta bango. Tangela bino numéro 1 na bino numérique. Azate. Numéro 1 mingi papa ezali. So tala manga mingi mais na qualité.
qualité to bo mama. Na numérique autant de best numéro 1 T. Bino ta 3e sur 4. Bijou la reine. Bon. Pourquoi bolinga to si c'est mission na bimisa ba vérité. Ah, selon yo. Baka ki musala bosa na bino mena numérique. Solo ana. Bon. Biso to bata polémique te bon. Bijou la ngana tala mingi ndaku na de best c'est mon frère osa na sepela na fille masala mamu. Mais ça va. Nini. Ça va. Nini loba. Nini bimisa. C'est car ba président tout beau c'est car parce que bijou la reine Kilimanjaro aza penza. Voilà, merci. Je crois que tout a été dit. Président, chef Aza. Chef, tout a été dit. Merci. Il paye Diego Kao. Mais il paye Diego Kao. Les gars ndouendouindoué. Venanga mbota trop na bosa TV nanga leader bokenze bokunzu Jimmy Bomolo. Nakata deba. On a bana toi deba. On a limité salon au biogali artiste na bino leader. Voilà, tout a été dit. Salutations à Soso Pessi, King Kaboya, et nous a aidé. Kaboya, merci parce que c'est sexuel. Sexuel, King Kaboya, merci na papa Ezaï. Na ninga osa émission na ote parce que ozara mta polémique. Ça n'est pas vérité. Donc ngape naza makasi nango. Na bomel nanga yo moto na lobaki 2019 pas de polémique donc tout cela na biso bien mais polémique et kozalate nous allons clôturer par là. Rendez-vous la fois prochaine pour un autre numéro. Merci à vous, merci à tous les fidèles de l'armée de l'Éternel, merci à Rose Ngalula, merci Nayo, merci na famille nyonso maman nanga ya Rose Ngalula, merci na Julia, merci na Kapi, merci Nakin Kaboya, Moscou Kabongo, merci. Merci na la casa Ali Brona. Chamba kitoko, Maya Malili ya kitoko, musique bien. Na 8 décembre on a venu Kassamv. Na bossa était 10 à carré. 10 à carré donc 2 fois T. Gérard Kokolo. Gérard Kokolo. Voilà, merci. On va se retrouver la fois prochaine pour un autre numéro. Au revoir et bye.